Ça zamuke partout. Babenga liboso toza koyoka lettre iso indeni. Même kolo tokome yoka libaya ya mwamba. C'est que yazoboya babenge libaya ya mwamba. Yango ke asali epe akoma na fuingi. Mbote bonjour balandi ya émission les minutes de Noélie Yenge to pesi bino mbote mingi ba bonne année na bino kande to lobaka mbula sika veut dire mamba sika tozaya na bino na année l'an 2018 et nous voici dans l'an 2019 encore yaya en tout cas to pesi merci mingi na yo mei mo kondinzambe d'être sélectionné parmi les vivants hein? Donc soza sélectionné plutôt parmi les vivants il faut que misanzambe pour to bandi janvier zana batebele ba katani batikali na nzela donc biso to continuer pour kakaye yeme ya lingi na la pesi mbote na ngala ba fa na biso nyoso balingaka biso batutu batalaka émission Carrefour des Stars et le minute de Noélie Yenge en tout cas na pesi bino mbote mingi na pesi bino mbote mingi bino ba abonné na biso ya chaîne na biso Carrefour des Stars hein veut dire yo mto s'abonner na yo hein yo pena o s'abonner te ah donc s'abonner massivement et aux décidé ma cela bien veut dire musique hein théâtre makambo nyoso batu bakoka kolobela bino te biso to lobango donc ba émission moko to ça que ba maman ba koma ba père ba koma bana mike ba koma bino sibomona ezaka anil par ailleurs na chaîne moko te veut dire na YouTube chaîne ezaka moko Carrefour des Stars veut dire et ya mimi alema ya yo yangwana mbote na yo ya trop la sœur préférée dans ma sœur adorée en tout cas la sœur chérie to linga ko mingi et mbote na yo na buzengo derrière la caméra dans ce qui était meto mona na te bandeko balandi émission donc il y a un sujet na biso eza mingi to le phénomène fouenge phénomène dendo phénomène bassin na kini ba moi si nyoso Kinshasa alors na posa yepa comme la taille hein je dis moi si ça comme la posa yepa comme la fouenge yepa comme na bassin so ka vana kita tonda lo kwa nga tondi na ba lo kwa nga to invité na nga nganga nitenga innocent mowe iso innocente hein donc moi si nyoso comme na posa yepa comme la fouenge yepa comme na bassin poda je dis poso ko le kanjela ba mbali ba krakaka et natana invité na nga dabino boromo na ye vato bande mission fo na boise la nga ino bien balobaka ya tellement l'accès bango dans veut dire ya mimi ale momo na taille na besoin bien mon taille babi la taille ne fait pas un homme elle ne fait une femme hein? Donc moi c'est une taille et avant là moi c'est une taille so ça na taille te veut dire aux adjo babi ba basi ça mabaya to lela si matenga bela telema tenga la telema te ya bonjour bonjour maman bonjour sœur en tout cas bonjour les loto le bela ba taille na bino pe donc moni ba taille en tout cas fona bunga mala kids o mande ba lienga ngala donc kids wana vandi et combien mukie hein donc bon ça la rani yango phénomène fouenge wenga pe na ebite so biso soko mara minene boya babi bino bokomo baka na biloko ko baka boloki po dendo ya munene kapwani te oh princesse ya obarate eza original c'est que maman hein eza ndenge pesa nzambe apesela atinda na mokili boyoka sœur alobi invité na nga alobi oza pena ya obarate oza original ndenge nzambe apesela ndenge nzambe atindela na mokili mais ça veut dire héritage à maman. Donc il sert à héritage à maman. Mais là bas si nous sous tout le monde on a kini moi ça me kiaza te poani. Te on les a bakisi ne tozoyoka bitete bibaka baka en tout cas eza mabe. Wanyo sezo sala bango eza ke bilula lula. Azana posa ndenge kinganya za ye pe azala bongo c'est que eza bien te. Ba baby si mabe. Oh
vedi bato nyonso babaka babebisi mabe mais bato yango ezoyeba na su te ya normal na oyo nde tiyo lobi kiza pena héritage mama atikela ezoyeba nango su te omona pena mutu mosusu botanga na ye ya mosusu mutu mosusu bovanda ye mpe kote moko bomonaka pena grandeur na ye evedi tokataka bilamba quand même tomona bagrandeur na biso omake mutu mosusu pena azala na ye 2 ans kaka une année kaka somona tie nini kaka donc ezoyeba na te na bino bato bolobi ki bobotama eza ndenge wana biso bato tozobaka na bango bato babaka donc fedi na comprendre le phénomène en te eza ya kobaka te muto abakaka ayebanaka libumu sima na ye mpenza evanda nango sima mpenza mais so otali makolo oregrete otali mpe libumu koto mwa eza te baobenga so C4 so etiafo bo mwa mpe nayeba eza te mpo nasalela yango mpenza te nasalela eloko wana David yo moko toyeba na eza te mpo osalela yango te mais lolo toolobela mpenza na conseil topesa lokola baconseil ne topesa conseil chez le fille quoi bafille nyonso bazala bichacha libaka baka nyonso na kaka mpona bakolisa derrière donc topesa bango conseil tant que yo oza mpe mwana mwasi donc yo kutu oza nango déjà nayebi te so mpo obaka to te wana ça n'engage que toi en tout cas nayebi te mais biso tondimi na biso ka ndenge olobi ke oyo eza nango héritage ya mama donc conseil nini okopesa na bana basi oyo babakaka babiloko wana mpo kaka juste kaka bakomisa bafwenge minene bon conseil eza ke mutu oyo nyonso ayebi ke abaka na ye yango atika seke eza mabe ebebisaka liboso na biso basi se so mobali akoti boye aosentir ke akoti na mai se aosentir mpenza ke mwa eza te me azaka na posa bamona ke mpe akomi na nsima azala na nsima eza bien te bazobebisa liboso elenge o papa abanda koyoka na ngongana me na kisi ya to nde yango botia bakisi mpo papa atala eza bien te batika konsenga na pesi yango wana mpo so otali mutu azobaka awa mpenza azala nango te me ifo bapesa bango mpe akotia awa mpo awa mpe tonda neti babiso boye banini tokumisi te me tozolobela ifo tolobela balobela kaka balobaka mpo on ne sait jamais batika na bango batika kitoko vedi basolola kaka ya mimi alema baloba kaka na botika na bino bata bibaka baka boyebi donc ngala yebisa bino tolobela na nyonso yo muto finga biso omoni mususu futolandaka vraiment te ya oyo topesaka bino ke kofinga baninga ezalaka bien te topesela conseil donc mususu conseil mama bino ndako kopesa yango te conseil na biso yango wana topesaka bino bana basi bana kini bana braza partout dans le monde au bolanda biso veut dire en Angola, États-Unis d'Amérique, donc ba fille totika kobaka. Mama bon sukoyo so bito baka kobaka eza mabe pona bato ba yara minene. Est-ce que lelo moi ce soka za mukia moi cité. Bon mingi ba koma yo kasoni ba benge ke libaya mwamba. Wasu bande batia belili wala bandeze ke moi ça za muke partout ba benga liboso to za koyoka lettre iso indeni même kolo to koma yo ka libaya mwamba c'est que yazo boya ba benge libaya ya mwamba yango ke asali epe akoma na fwingi ba ambase mikyo ba benga bango libaya ya mwamba mais ba komi oboya libaya ya mwamba balingi mingi ya nzoto Dice Materi Taylor Vanda Siko biso se to ba ya mwamba nyami meoka makambo vedi ba basa mike nyonso yo ba koma benga mabaya mwamba de vedi se biso ba ya mwamba te yo za mabaya mwamba na te libaya mwamba to lobela yo za bongo te eza msu penza so ya lati lamba pe boyi nango ye sika bongo kasi elamba penze boye yango etinda bango bakeko batonga bakobaka baka banini antuka batika makambo ya tonga pezalaka na yebi te na yoka kaka pongana na mekango te pona yeba na yo soki pena ya solo na butala pena mwa so bien soki pena ya solo telema isusu so pena na butala mwa so bien ye pena soki ya solo penza te fo baluka so pena ya solo ya kaboy so pena ya solo mwa so nde to lobela bo so pena ya solo tayo ya yeso ka ki baksa su libaya mwamba te so ki baksa su tonga me degati ye ozanga limonga pantalon na bana na kato yo mto za pena ba oyo
yango mona etala iba basi ba raison ba fille vanda ba fille mususu omoni maramba taille o yango esala moi si mususu vraiment akendo baka ta so alati suko so tozwa vraiment mutu mususu alati pantalon ngana se penansa na su émission mususu ngana luka moi so libaya mwamba na ye awa na yosko bino so bobenga ba basa mabaya mo bino babenga bino banene libaya mwamba biso babenga biso ba la katangeze c'est si my vanda si materi penza ma la reine alobi si materi ya beto bino bokamsanga beto mdera makasi boko da seka yo pesa makasi yangeza makasti yangeza penza naturel c'est que da oya artificiel ndeza beton ezaka makasi kasi c'est que wana penza eza bitiatia tonga kobaka nini asangisi ya mindele ya bokoko atie yango esala bongo komi beton ese ozwi penza beton no fina boy sentimate babi bato na so bakenda ko luka ngo ya luka yango koma bongo omona donc béton moya ta so chelisa bibo donc comme no ka kitcho donc makasi to ka totika ko pona bana baso pe ba milana bango te bana bango ka miki mais déjà so ndenge amono boye pe akumi dia konvia koma lokwa yu conseil ko pesa bon conseil ngalo ko pesa ezake ba sunga nzambe te nzambe moko ayebi pona nini akela ye bongo siko ngape nzambe ayebi ke pona nini asalanga bongo c'est yali izani to lingyo corriger nzambe oyebi ke ozana na mukena yo vanda nango ngape nde nzambe akelela ndenge pe mama botanga po Serafine Maindo mwasana zala somo muswahili talaka bango yango nde somo nde pona nga alandanga te na tiate na lukate yepe ya lukate atia te po eko baby sanzela papa ko banga ko sopa soi seki atikala ni ndenge nzambe akela ya kumisa nzambe na taye naye balobi yo mtoza muketika ndenge nzambe akela yo bakorja nzambe te et maman a raison en tout cas bakorja nzambe te c'est parce que so bando korja nzambe to monango so tali makolo na ye pesa ya kotonda na buzwa nga makolo na yo tala donc makolo na ye eza ya kotonda bakorja nzambe te omona siko boko mabata yango ekoma lokwa différent muto omona na tala basi me makolo mikie est-ce que yana kisi pete po makolo pe koma minene te wana pezeza na kisi te poso ezala na kisi balinga ba corriger nzambe suka film ezaka ake koto munene koto muke ape munene tamsuze mimeza zemte solo ni sala bo libumpe koma munene kasozo pompe sima ezo ya liboso do vedi soko pompe ndenge ni kasi batia fa ozo baka ezo ya bo ezo mata ekiti bo siko le kitabo ebosani nzela yo kitabo esuki awa okominoka loka mtana zema demo muzano na zemi eza ngo zemte conseil zake mtu nyosa sala bongo atika bo bato ba teke zo ba produit na ba mama banani banini mais ba basangani bazo ko ba publicité oye zaki lokoso na mtema mabe kala zaki lokoso na mtema mabe tamso omona muto zo sala publicité wana aza na ye bongo te asalela yango pete ye ayoka nde bakoko ne bando sala yango ye pe asali nini asali ito comme la suka émission na biso donc mama ezamba boso mais ezamba suka te bomona ye ka to pesila ka makambongo 43 090 66 96 142 je veux dire on a un numéro maman azane prête soza posa obenga yo mtonzi marate que moi c'est pas cause na terre boy il y a naturel sans qu'il y ait que purger que le lukongo se pendeni quand to le but que ba força ba corriger nzambete en tout cas ba chaîne fiso ba sala libaya fumbwa dayani ya mwamba veni tikala ka libaya mwamba lukape bilamba tai na yo obongano kaka merci mingi na balandi ya émission na biso en tout cas to pesi bino merci to pesi bino matondi mingi ndeka baloba batondo donc nyandenge bolanda biso ande bobenga biso sala biso bien
Tu peux si un grand merci. Botenanga na Mimi Alema et Ange Gabriel. Na pesi botenanga na Buzengo qui était derrière la caméra pour monanga bien d'info yazala. Na pesi botenanga na ba travailleurs nyonso ya Carrefour des Stars. Na isa abino Carrefour des Stars za entreprise ya munene ya mukite o bat bazala payer donc ils ala ba jeter oh ils ala ande musala ici dans celle du travail donc a musala ande elobaka mwa mingi quoi. Botenanga na bino nyonso yo mto benga ngai pona ko féliciter yo mto benga nga pona ko finga en tout cas na linga bino mingi toko tema na biso to lata biso leo nyonso ba couper veut dire leo to na montre couper ya na bunga bozwa nga basimate ya boyi na ba concurrence wana en tout cas ngate na bo na linga ngate o mabaya fumbo so pendeni na bo ya balukana na buzona nga bien pour nous sommes arrivés à la fin bon mona o bazwa kita remona tina liboso donc bomona kaka neza taille la katangaise en tout cas tout le monde à la prochaine émission bye bye.